Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Donc 5 minutes avec César Ngadi Lelo, Tozali Kolobela, dossier ya Mwana Nsemi. Ndenge bino boyebi ke dossier Mwana Nsemi bato bazoloba misusu bazoloba ke Mwana Nsemi aza kosalela na ye pouvoir. Azosalela na ye Kabila. Donc wana ba jeune bango bazosala po na suka basala masolo ke ekoma état d'urgence bakanga batutu babimaka libanda te parce que Mwana Nsemi azosalela na ye Kabila. Bamsusu pe balobi ke Mwana Nsemi azosalela Kabila te, azosala pouvoir te, azosala penza makambo oyo peuple congolais nyoso il fallait asala. Mais boyebi ka na 5 minutes avec César Ngadi to sala jugement te, to pesaka point de vue na biso te, bino nde bozotala biso bo sala jugement bo pesaka point de vue na bino par le biais et à commentaire na bino. Donc tozotala déjà que Mwana Nsemi a été na prison ya Makala à faire évader une centaine de prisonniers babimi. Bato ebele balobi ke me bino bosu bomona ke prison ya Makala banda esalema na l'ère Mobutu ya Congo belge bato babima okota kuna offert évader bato. Et ça la maraté offert évader bato bato babimi. Yopo kimi na yo oleki soki oke ba baton bakangaka yo te ti lelo ovandi mais na kati na yango bato bazalaki neti ba diomi ndongala ba kapende ba prisonnier musu ba wumela kuna na kati ba bimaki te. Pourquoi ba bimaki te? Parce que balobi ke bango ba yebaki ba jewana o Mwana Nsemi ya ko sala pona pouvoir so ba bimaka balingaki ko boma bango. Bozomona ke le temps est vraiment estival. Toza sur Paris bozomona ba tram ezoleka. Toza na tamo festival ya ngona tozo permettre bino botala bilili o tozo sala na libanda. Ba misusu ba lobi ke non ezalaki penza Mwana Nsemi ayaki penza affaire évader bato. Totali Mwana Nsemi wana su bovandi ba jour ebele lekite ake susu na kasho ya kalamu batune o balataka basinga rouge na mutu basali su masolo na bango. Entre temps bazo tambola. ANRP ezali ekangara bango te. Tovandi tomoni lisusu Mwana Nsemi na batuna ye bakei na marché central babomi mwasi oyo aza mokonzi ya marché central tovandi lisusu ye kaka Mwana Nsemi wana lobi ke marche ekosalama na Kisasa marche esalamaki dernièrement bato bakufi bamoni ke Congolais lobi ke non Mwana Nsemi akomi neti kosaka na bato donc bagene ye azosala po gouvernement et instauré état d'urgence pour balobake ba trouble ezali na mboka mais ba msusu balobi ke Congolais ndimaka na yeka mutu te mutu azosala makambu bolingi Kabila azala te Kabila lobi ke élection kozala te Mwana Nsemi azali le seul mutu azali kosala makambu oyo population congolaise a kosala mais bozo ndima ete donc Congolais ayebi eloko alingaka te. Mais comme on dit toujours sur 5 minutes avec César Ngadi, nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires sur votre site préféré cleboaoriginal.com. Donc ndengeka tolobi bino morobo loba batu bozotala biso soki Mwana Nsemi azosalela pouvoir ou bien azosala penza makambo oyo ya solo au penza opposant il faut asala. Donc c'est la fin de cette émission 5 minutes avec César Ngadi. Nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de ce 5 minutes avec César Ngadi sur votre site préféré cleboaoriginal.com. Derrière la caméra, c'est Edino Panza Sango ya Congo. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Beaucoup vivre en go. À très bientôt.